o esami pa faire eza ndeti ko dénoncer vaseline bakoya te parce que bato balinga faire gola bakoya kolobela festi gola te parce que kolobela makambo ezoleka na festi gola eza lokola ko incriminer vaseline bakoya te bomoni siko punition akolia mbongo punition akolia mbongo nga pona nga bokoka koya kotemela Marcelo te Marcelo alinga bimisa mwasi o nga na loba na décriva bino mwasi wana nabi aza mundele ndombe tozela ye siko bino boye ko contre ye akoya kosa batu na mwasi moko ya mwindu mwasi wana aza mwindu te et puis mwasi wana aza relation ya première dame mwasi ya Marcelo aza relation ya première dame na bino oh koya ko bimisela biso mwasi te oh abimisela bino mwasi te ndenge nini bibo kasi mwasi wana moninga longwe ya olinga zwa place te moninga longwe bayebisi bino ke ya oyokela bino oyokela bino te Marcelo aza na ba dossier grave oyo couple présidentiel les autres protégés ye Marcelo akimisi Denis Lesi na Kinshasa Marcelo akimisi Denis Lesi ngam na yesa bino Denis Lesi ozonga Kinshasa mikolo te ozonga te Marcelo aza na protection en couple présidentiel Denis Lesi okoka ko attaquer na o mususu pa kimi botengilanga na okombo ya tata oyoko tato ya kimi tato pe oya takaka bango Akimi Marcelo soi-disant homme de Dieu alingi aboma batumi bale na kini bakimi alikaka boma Denis Lesi na o mususu kombo nezo kimanga baka papa baka na kini te komo ne mbaka ngefa ya ngefa entre bango mibale moko na bango oyo atakaki Marcelo mususu wana po kombo neza na telefone nga ojo na eza na telefone nga mususu aza na Congo te esa bimaki akimi aza na Congo te esa bimaki non ya tout à l'heure bozana lala papa langa Denis Lesi avec tout le respect yo posa no démo mokoma démo ya gentil po yaka ko dénoncer Denis Lesi dossier zongi dossier Marcelo zongi papa zonga na terrain omoni yo comme monsieur comment ko dévoiler bango yaka omoni comme oza pe parmi bato bo bebisa peuple oyo yo pe ka fo ya ko sunga bango yo zaka lokola Moïse par là où par la mort est passée il faut pe viper les kawana yo za mutu o yo za lokola Moïse bazongi so na ndako ya Pharaon kende ko libérer bato yo comme uta na monde na bango yango banga kate zonga na terrain Denis Lesi mikolo obungi makambo ezongi Denis Lesi zonga na terrain bino faut boire ko dévoiler ba collègue na bino oyo parce que il faut boire ko expliquer ndenge peuple wana eza perdu à cause ya bato lokola ba Marcelo yo kimi mboka pamba te yaka koloba vérité obimi mboka na volonté na yo te et puis okozonga mikolo nanu te viens nga Denis Lesi viens nga yaka zonga na terrain zongela Marcelo lobi nga na oyel tout à l'heure to benga ngoka lobi pour to mona libanda mulili nga na kozongisa yo na terrain viens Lesi nga na kozongisa na terrain oza na mboka libanda ko banga Marcelo te yo na niveau omoni soki nzamba poni yo esiko salaki mabe o se racheter o ko lamusa peuple wana soko zo kima ngo nzamba o frapper na yo okoko kima yango te yo fo ya bato kwa ba Marcelo omoni ba immeuble na wana tonga ba orphelin ba profiter nango okoliaka yo zo sila bientôt yo tozi protection ya couple présidentiel baza nzambe te yo fo ya kobala koyoka bato internet te bimisa mwasi wana po mwasi wana fa bimati
Siko total nanu famille à Maman Blanche. Au moins na bango sali 3 mois. Ce qui combien de mois? Même pas 3 mois. Na sa mabele. Yozo lingo bala. Faut ba bambo mabanga. On y ba famille Maman Blanche. Faut ba bambo mabanga. Faut ba détruire l'église wana. Ngana loba ki boza dévoiler. Sauf que bo avegla peuple oyo po ba mona mabe na binote. Mais souka nango. Yo na yebisa ki okalate. Na baneka kotika okoma na to bimisa mwasi. Po bato ba finga nga po na yo. Yo fo bimisa mwasi wana. Marcelo na zongeli yo. Nga fo na pousse mwasi wana bima. Soki kaka tobeti une semaine. Mwasi wana bimite. Nga na eko bimise. Soka to beti une semaine, Marcelo, yo zan intera koyo ke la bato ya TikTok te po ba finga nga po na yo. Ba finga nga Marcelo, nga na photo a mwasi na yo na photo a mwasi na o bozane wana, na photo na yo na ye na couple présidentiel. Na ngo, déjà nga na banga couple présidentiel te, obi ke nga respecta ba te. Nga zana ba image déjà, tina lo ba rapona na ba image Marcelo. Elonga ba démon tale longa ba démon so bomoni mutu aza na mélange ya humain na kola soki kola mandefu eza na mélange ya teinture ya kola mutu aboya kokoza musai na nzambe mutu aza na elongi ozomona apparence aza mutu aza mwindu aza pembe ya baluba aza ndundu position yebanaka te Marcelo kaola zela na otikelo nanu bato no bakotela kiyo na otikelo me bakanisa te ke yo eza na monde na bino esi bapesaki yo mwasi wana obima bata TikTok bokanisa te ke so boyebisi ya kobala te aoyokela bino te po mwasi wana bibo kasa obomba mwasi wana longtemps aobombe longtemps te bizu bai na bino oh mama Congo nasenga bino video o nga na ofinga mwasi wana nasenga bino video bobimisa te mais encore bino boza ba champion kosi la batu makambo oh mama Congo olobela ofinga Maman Blanche na tika ko finga Maman Blanche te wana eza ba analyse binemi na ngande banga ba désorienter bino na banda oloba ba cause ya liwa ya mama wana ti boza mona mama nazo beta ba mabaye kangai banzoto ba jipa mapute kangai nzoto abande ko ya rando na mbanda na ye ba apparition ya mama wana ezaki rando ti boza mona telemi azo sambela azo lela na sambula eza rando na mbanda na ye. Ça n'avait rien à voir na Saint-Esprit, ça n'avait rien à voir avec azalaki. Donc c'est dire moi si wana bazaki na rando terrible. Bata église ba sopa matière. Mais bobanda ko ya ko finga bato. Bolinga te bako bino so bazolo ba makamba ba pasteur bo komisa bango ba nzambe. Moi vrai nzamba ya na vie na bino ezate. Nzamba solo akoko visiter bino te po bozwa ba kola oyoyo bo komisa bango na place ba nzambe bozwa ba vaseline bino esi bomona wapi mutazo beta musique nzambe batu bakufa atakuta insécurité ngo mukolo Jésus a multiplié ka mapa akomisa ka mai 20 bobi combien de batu bazaka wana pourquoi batu bakufa te tangu Jésus bande ko leka na ba balabala bobi combien de batu bazaki ko landa Jésus azo leka na balabala mutukutu azo tanga makila asimbi kaka robe ya pamba Jésus azui lobiko oyo kuna mati likolo nzete bongo muto akweya abikaka bokende na kweya tana nini mais bino kaka simple concert a pamba batu bakufi bobi nzamba zalaki wana hey peuple congolais ata vous-même balobela bio na langue nini boye bakena mboka wana na mboka na ba homme de Dieu bazate balobela bio na langue nini eza mawe bota bomona nga bomona lokolo nanga nga lokolo kitoko nga ta pointure 38 nga lokolo kitoko eloni bomona me nga ya suki wana me nakoya tozela bino bo savourer Marcelo vérité yaka malembe lokuta nde leki beaucoup na réseaux sociaux nga na kamwe ka bato bofinga kinga bokomo bisa Marcelo ngai biso tozela Marcelo bala
botika koya koyebise ke Marcelo kobala te Marcelo bwe nayebise bino en moins de 3 mois Marcelo akoya koyebisa akoya kobeta lisolo ya mwasi akoya koyebisa bino kaza na posa kobala akoya kobimisa mwasi tokoki est-ce que tokokisi ta 4 mois est-ce que tokokisi ta 4 mois nayebise bino kala soki ndenge mwasi akufi bwe mwasi wana koya na vitesse na rapidité nayebisaki bino siko bino botemele pwani botika ye botika maloba na biso ekokisama po so bino bokomo telemela ye akoya ko repousser yango akoya ko repousser. Moi, je n'ai jamais critiqué cette dame, je la connais pas. Moi, je n'ai jamais insulté du ouais à moi si wana. Na bande ko attaquer ka Marcelo. Bo latisanga o na ofinga mama blanche te. Ngana lobeka makambu ya batu na ye o baza opesanga. Ngana yaki ko bakisa te kolongola te. Moi, j'ai répété makambu wuta na kati ya église na ye. Moi, j'ai répété. Babina nga mama Congo, yom tu ataka bango za na raison. Likambo eza boye loba boye na longola te na bakisa te. Sauf nde banga basimbisa nga touche na batu na batata na biso bakimi wana. Bango bazaye na photo. Baboko bimisa photo à partir ya Kinshasa bangi ngana bimisa ngana bima loba ngana koloba photo bino mtu boza nango comment yo loba kana réseaux sociaux ngapi na loba na réseaux sociaux yo zui photo yo zo pesa ngana ya ko bimisa te biso to wela ka matière te biso to wela ka matière te yo pesinga photo yo poza muta réseaux sociaux ngana bi photo oyo ngana koko bimisango te soki yaki mutu azaka na réseaux sociaux te muta pesenga photo batu ya église na ngana bimisa mais vu que yo zape muto lobaka ozape na audimat ozape na audience ozape na batu ebele balandako na ko bimisa photo wana na place na yo te yo moko bimisa photo oyo biso tout okoya après eloko ka bomona ke ngana aka na photo wana te po eza matière na ngate. Siko bato boza na photo esi bo kimi esi bo bimi mboka bo bimisa photo bato bino boza na photo ya mwasi wana esi bo pousser ye aya kobala ndenge zaki na corps na bango so mwasi akufi moins de 6 mois il faut bala boko empêcher ye te eza na kati ya corps na bango Marcelo akobala na moins de 6 mois eza accord biso toyoka bango moko mtu balobaki yango ngape na eka na répéter babi mama Congo okomona soki tokosa yo zela kaka na moins de 6 mois omona Marcelo akobimisa mwasi ngape na ye na répéter phrase wana ya moko pe Marcelo abandi de ya ko lancer bino ke alingi bala azamutu azana mampuya akokoko bomba mapuya na ete ya mesana suka azoteya ataka ba mwasa pembeni Marcelo azana na miso abato azana mampuya mena ndenge akuzu azani na mapuya te mampuya mususu ya Marcelo ezake soki azoteya azwaka molimo ya sirene alatisaka mwasi soki azoteya il faut mwasi moko ya sirene azala pembeni na ye basi yango bayeba te ke basoki pe bayebaka nga na yebi te yango bomonaka bango so bazoteya il faut ba mama pasteur bazala wana babanda ko attirer batu tant baka ko pupola basi ya ba église il faut basi wana ba adoraka basi na bango baso babonga siko sa mwasi Marcelo okoka te. Pour Marcelo azana esprit azana molimo 2 fois te bato babimisaka basi te bazana ba contrat molimo 2 fois bazana ba contrat non yaka tout à l'heure na ko bimisa nyoso tout te bozela makambe ebele makambe ebele ye po église na ye ezwa moto il faut ye mwasi azala pembeni bo kita boko mata akobimisa mwasi wana mondele ndomba akobima tozawa na kuna besoin fingo te yo woman kingo obike na koki koko bungela yo yo woman kingo obi na koko bungela yo nanga na Marcelo na mtana besoin soko zaki zengi na bango koyaka awa te yo petika na bloquer yo pardon bibembe obike na obi na ko fingo bembe no Nandenga mabete. À cause de vous, comme les gens comme vous, confirmez pe na bloqué yo. Oyoke bembe na ona suka. Bolimbi sanga. Parce que c'est à cause des gens comme vous, yango pe boka na biso ezo bongate. Bongi toujours ne jugez point, ne jugez point. Yo tanga ka Bible bien.
Jésus moko yaki na mukili pour que afin qu'il soit jugé. Ce que bango baza jugé te pourquoi? Remite que Bible so za na mayele te kotanga ngote. Bible ezali mbeli à double tranchant. Ozo kata musunyo ozo sepela metango ko kata yo ko sepela te. Bible soko yebi ko maîtriser ngote kotanga ngote pour comprendre de l'autre côté. Ah ba nepe ma sœur que Dieu te pardonne. Louvunu dangue. Louvunu par respect kana bo finga yo. Pona ngana bimiso pende bembe na o isi ko zali. Mais comme na respect na o mwana bimiso la ngo ezate. Botika ko bangsa ba congolais que ne juger point. Nyoso to sa na mukilo to za juger. Dès lors ozo tema na miso abatu ba juger kabatu. Ngata na fanda kana kiti nanga ba juger kangati ba finga kangati. Mama oyo azaka kitoko te mukolo aya potokala abongate ngape ba juger kangati. Bobangi ça toujours ba congolais de ne pas juger. Batu ba sa mabe ozo ba juger bangote. Yango bolinga pe ko juger mikonji ya mboka wana te. Mutu azofanda 20 ans na pouvoir, asali lokote, boliki ko juger ete. Bo juger kaka batu te. Kabila ye awe lokote, bozo juger ete. Chilombo deuxième mandat et lokote, bozo juger ete. Marcelo yako bala. De toute façon kutuko ata tolobi te okoya ko bala. Eza na kati ya contrat na yo. Eza na kati ya contrat na yo. Eza na kati ya contrat na ye. Et puis bon kasate ke za mwasa sika te. Mwasi wana azalaki tango mama Blanche azalaki. Ba pasteur bazwa ko sambela bino o bwena bwe. Yango na baki pasteur wazaka na poto. Oya teya batu koza la deuxième femme. Nangwa teya batu koza la deuxième femme ya lisumu. Pasteur nina lokuta oyaka koteya osoko za deuxième femme ya lisumu. Kasi mwaso Marcelo azolinga bimisa. Aza pe deuxième femme. Po mama Blanche amikufela kinanu te yazalaki deja. Po me ba pasteur ne ba kosa kabino makabu bango bazo sala bazo kola sabino keza lisumu. Pasteur moko yaka awa koza deuxième femme eza lisumu. Ole ba ebisa biso bazonga pa Abraham, bazonga pa ya ba Jacob, bazonga pa ba Isaac, bazonga pa ba Salomo, bakendo te ya bango. Bazonga pa bato bakomaki Bible, bakende ko longola parce que mutalanda kaka exemple ya mabe. Tant bango bazako koma Bible, so ba ebeki ke koza la deuxième femme eza mabe. Il faki pa ba koma ba parti wana. Faki ba éliminer ba côté wana nyoso tout. Faki ba éliminer histoire à Salomon, faki ba éliminer histoire à Jacob oya ba ya ana leki, faki ba éliminer ngo. Soki ba ebaki ke kozala deux fois kozala lele wupi eza mabe o ba ivara babaka wupi eza mabe ifaki pa ba komela biso histoire ya Sodome et Gomorre. Kotia histoire ya Sodome et Gomorre na kati ya Bible yango epesa batu posa komeka. Eloko nyonso sozo peksa mutu mutasalela yango kaka. Ezali à cause ya bato bakoma Bible nde mukile komi commandé na ba deux fois. Nde mukile komi commandé. Soki Sodome et Gomorre na kati ya Bible ezalaki te bato benga bakoma pe Sodome et Gomorre te. Soki pe histoire ya ba Jacob, ya ba Salomo, ya bato wana nyoso ba bala, même Jean Robert alandi kaka exemple ya Abraham. Abraham azana mwasi ake kobotana mwana musala. Yango Jean Robert pe atika li ake kobotana ake kobala mwana musala, mais sauf que ye mwana musala nano aboti te. Mais ceux qui mwana musala pa aboti, exactement histoire Jean Robert aseka histoire ya Abraham. Donc Bible wana pe zo ko mema batu na perdement. Mais biso comme to comprendre Bible, totel yango na misu 4. Biso comme to comprendre Bible, to kenda na Bible doucement, lentement, sûrement. To kenda na Bible mbangu te. Mbangu pema. Mbangu pema. Père les Rabi, on les lâche Jean Robert. Et ça gâté ça exemple la Bible. Père les rares. Et ça gâté. Ça c'est bisabino. Bon, tola la bien. Tola la bien. Na nga dinga koloba likambo moko. Mutanga matalo ba mwa likambo amata
ngana kena kiza lobenge na nga ko balikambu sinon à tout à l'heure hein. Na kwa ko expliquer bino penza bino boye binga to na ko fansa siko to nga na ka makamba pasteur bandeko na yaka vraiment na domaine mususu na yaka na pression na yaka na santa pelo nzebe bakoko bakotaka na kati na nga inspiration penze yaka nga don na mona pe na komi na trance parce que na okende combat na batojo et puis to na okota ring na okota Denis Les na kati ya ring Denis Les fa zonga je fais appel Denis Les papa nga chura mboma yo pe zonga na terrain viens nga chura mboma je t'aime beaucoup zonga na terrain hein Marcelo azongi Marcelo akokisi bakambu tolobaki Marcelo azongi Denis Les zonga hein papa nanga Denis Les zonga po bozonga tonga na obima tout à l'heure bino mbale bozonga tonga na ya na terrain Denis Les oyebi ke yo po zonga oyebi ke so na ye so nga na ye viens nga hein papa na biso Denis Les oyebi ke yo po ya siko biso mokolo makambo oyo biso ekozala te ke bato bazwa kobeta kobala te koela te biso toyosala baje wana te biso penda toyaka kolimbola kotalisa pour que le monde comprenne pour que les gens qui ont des yeux voient les gens qui ont des oreilles écoutent biso penda toyaka na makambo sérieux donc oh penzo ebike ozana ona force spirituelle te ozana véritable nzambe te na batonto tozo kota guerre oyo koyano na banalize pola te bino bato nyonso bolia mbongo ya couple moko eza na réseaux sociaux soko bi ko lia mbongo yeba ke makambo ko loba ekotenir te koya te pona kati ya dossier o Vaseline na oya boyebi ke na kati ya dossier ya Marcelo Vaseline na okota terrain donc soko ebi ke olia mbongo ya couple oyo esombaka bato na réseaux sociaux po oyo omoni nde to okota makambo oyo les vrais et les faux vont se savoir to okota dimension mususu parce que oyo esimba ezo toucher peuple makambo oyo toyaka ngo na blague te toyaka ngo na lokoso te toyaka makambo po toyoka pasi po tomona ke bato baza parmi bato bao détruire ku peuple na biso bato baza bato bakanga peuple na captivité ya kati ya église bakosaka peuple na kombo ya Jésus donc soki oyebi ke olia mbongo ya bato moko po na kati ya dossier ya Marcelo Vaseline aza na kati po makambo eza makambo bato mibale bakimi déjà Congo po ba msusu ba bima biso comme toi na bamboka oh ça va oh tolo bana bino bande kolanga eza blague te po ba bloc comme to aka koloba to bunda na butu o mona penda mutu alala la muki bevo eza te tozana ba koko to na ba protection yombo mona tant to aka olobela politique to yaka na dimension mususu parce que c'est le peuple qui souffre to senga kapenzako na batu bakufa na ba martiro batangisa ba makila soki ba mona kabiso de au-delà babunda batele masika bazali to senga kapenza parce que on sait pas la réalité ou nini donc soko ebi kwa no mutalo koso ochaka réseaux sociaux za copie na bino sika boliaka mbongo sika bokipaka te sika mbongo eyebo eko déformer vérité po boliaki mbongo oya kokota terrain oyo toza awa le peuple donnera à qui il veut raison po eza vie ya batu na minute oti Denis Les akimi RDC eza vie na ye mutezaki en danger. Deuxième mutu pa uti kokima komba papa ngoye kima nga wapi téléphone nga mususu boza tona ya kofanda na kit na ngana na ti les lunettes de la gloire glorieuse awe senga baloko sauté dossier oyo
esenga balokoso te po dossier ba pasteur ekotaka politique po bazana kati ya politique baliaka mbongo ya gouvernement po bakanga esprit ya bakongolais batelema te badefendre badroit na bango te badefendre richesse na bango te badefendre mboka na bango te dossier ba pasteur ti toyaka nango na haine parce qu'il y a des morts d'hommes na kati. Il y a des morts d'hommes na kati. Je vous dis la vérité. Et nous, on gagne rien. Tolia kata 1 euro te. Tolia kaka po na amour ya Congolais, na amour ya mboka. Yango soki mabeze ezwaka biso te. Babiso ono tolia mbongo salite na réseaux sociaux te. Non tolia mbongo mote po to ako déformer vérité. Te. Tolia yango te. Tosalela yango te. Tosalela yango te. Nanu tolia mbongo moko te oyebike vérité zaki awa yo detunango po mutu mwa kabeli mbongo. Nga nyoso na yaka avant azwa dossier ya mutu na senga kapenza nga azwa ka dossier mbangu te po tandeli nga mbongo te. Nga pena ningaka conscience na nga na humanisme na nga etalisa nga so makambo oloba eza vraiment ya solo. Yango bomonaka ata mutu ekokosa mama oyo ba dossier o nga na zwa bato wana bazaka na raison pona tsaka na mbongo liboso te et puis ngai so na ekolobela dossier mutu na sengaka na nga ba montant obino bo kanisa te na sengaka o ba benga neti symbole moko boye na zwa pona yeba si tu es dans les vrais ou pas nga zwa symbole mais eux etali politique na ba pasteur na liaka 1 euro te na zouake loko te na yaka na esprit patriotisme mais oza ke oza na dossier na yo oye kopesa mama Congo po atalisa communauté atalisa ba congolais na sengaka o ba bengaka symbole na symbole wana so opesinga soki yo mtoza na mabe omona penda au bout de 2-3 jours na okoteme ya likambuno te. Na okoteme la likambuno te. Wanga mona yebiso na bite. Likambo bo résoudre yango na kati. Mais so na zui symbole. Pona linga tuki na omoninga bande konde na fanda kana eko poser analyse. Na aka pe na ba koko. Nandimi. Nandimi yango. Mais sauf que yo, awa, au commenté souté. Donc, bandeko, tola la pongi mandamu, toya tout à l'heure. Tout à l'heure, toya. Toti kabino nanu bo consommer Marcelo. So pena tout à l'heure, c'est pas grave. Nana koya kaka. Mais toti kibino bo consommer Marcelo. Mais bolinga te. Marcelo obimisa mwasi wana. Bolinga te, eh? Marcelo. Ngano ya tout à l'heure pona bina zong sa Denis Les na terrain. Mikolo ayoka. Comme toti kakiye. Abimisa mwasi po toyebeke 4 mois 5 mois ekokate bino skobo telemeliye o ko bimisa mwasi te ko bala te mutu ye moko anose bino bongo temela ye ngano yaka ko zongisa Denis Les na terrain ngane na osala sortie boye eza po Denis Les azonga na terrain po biloko na yo beta ezongisa Denis Les na terrain Marcelo. Parce que muto biso toko tia liboso pona ko attaquer Marcelo ya Denis Les. Toke musika te. Ndeti nga na otaka ka Denis Les liboso ya Marcelo. Na okene musika te. Pona ko tika penda Denis Les mutu a dévoilé mama na bino ya église a sika. Toko tika pendo nga na ozongisa Denis Les po maloba na biso ekokisama nga funa zongisa Denis Les a beta Marcelo
po makambo ekokisama o bino bo loba loba wana po bino bo maîtriser dossier te bino to kasa boye binyoso biso to ebinyoso tout biso ba ebisaka biso to kaka kotala so pende ya vérité to senga nzambe kokisama loba o bato balobi po to ta so eza vérité ngana ngai penza po ngana na ba dossier ya Marcelo tout siko tomba bina nga mama Congo so zondimela biso te tozo biso ke na moins de 4 mois Marcelo akoya ko prononcer kalinga bala po abimisa deuxième femme busnga bi abon ok kola muka e kokanango oh obike na moni kokisami na moni kokisami siko batu ba insensé ba komo temela Marcelo mais boma yele te bino ka bino batu bo finga biso ka bino tu bo finga biso ke to aka to respectaka ba homme de Dieu te siko malobezo kokisama bongi bo temela ngo pourquoi bongi bo temela ngo pourquoi malobezo kokisama mais so bozaki batama yele botika ya kokisa maloba na ye botika ya sa la volonté na ye après batu babima bio bokasi de bozana denile sa tika ye bio boza sur pena denile sa tika Marcelo boa sûr pena que denile o Marcelo atini na exil akimi pour Denilès, moi je vous dis la vérité. Avant Denilès a voyagé, ngana ko ebisa binoti que Denilès a obima au Kende États-Unis. Avant abima, naki ko ebisa bino que Denilès ba obimisa ye pour basale mabete. Pour tellement toi qui ko dévoiler copie ya Marcelo, ya ko sala Denilès mabe. Couple présidentiel. Ba mona ke so basali Denilès mabe e ko sopa bango. Yango basenga ki abima na kimia. Abima akosa netike ake voyage ake boyena boete Denilès ake exil Denilès aza na exil loba ke bayoka soni ndenge na lobi boye bazongisa ye me bakozongisa pe boete nga kutu ba commentaire batu msu botiaka so kanisi ke yo mom to coach awa na aéroport lalité au coach ozo balanga na tika bilobela Nel Kim gros bisous à toi na tika bilobela mais yo moza na kati zo ka bilobela wana et ana sens en tout cas ba commentaire mususu la sapenda niveau intellect na bino et la sapenda ke ozam boza kamayele te certaines personnes pourtant yo zo ko komela mutu tika makelele ozana tika buzoba wana yo moko fandi na kati po okoma boye ça fait un moment zo landanga buzoba langa ezo koto na matoi obibi bokasa ne bo komata bongo bo swaka biso yo kasi pena ndenge oke penza okomi bongo esalinga mama Kongo na dia ofere esalinga passe non osepesi maboko na yo obakisi nga commentaire obakisi commentaire so boye barate na ba commentaire ya mafinga esalaka 1+ po baotala ke live batu bazo commenter plus batu bazo like batu bazo partager donc tinero yo komi wana ato fingi o check obakisi 1+ na commentaire en tout cas botala réseaux sociaux mais bo comprendre ngo te so muto osala live na ye ata oye ko finga oza ko contribuer na live oza ko contribuer na live surtout kutu na YouTube na YouTube kutu commentaire eza mbongo commentaire eza mbongo na YouTube même na ba TikTok awa ba mona ke toza 1h19 mais batu baza active batu balalite bazo commenter bazo nini bwe donc ato commenter o fingi o contribuer na live nanga moto bloquera bino ka pour ko bloquer bon mona te ke nga soki ba modératrice ba bloquer ou batie na sourdine so na lekisi 2-3 jours na ke débloquer nanga bino